Aleki Jibe nani. Bosomona mboka la biso pour le concert de solidarité. Mais c'est pas normal. Félicitations la bino bo se présenter qui mais tokende sikona na kati. Tokende vraiment na kati to solo la mboka. Mboka zo occupé message ni le peuple congolais yoki. Discours nini ya malonga. Yo zolo ba n'importe quoi ça la bloqué, on a bloqué bino lelo sango mwambe. Boga ça ba continuer boga na sala. Balobela mutu moko te balobela message ezala kite. Est-ce que biso vraiment na Congo il fallait besoin inosbi bon utiliser un peu sa message un peu sa témoignage à coller la guerre. Yaya na ko bloquer na kutu ba jeune bino wana na sala raté. Bokomi ko diviser mboka, bokomi ko diviser ba artiste. Est-ce que Kofi Olomide attends tout olingaka yete mais jamais Kofi Okoza bano nyo samike ya poto ba shili baleki Kofi nani ba contribuer ni na musique à Congo abu arrêter ba complexe pamba wana ya robanga bato po ba na poto c'est quoi ça? Donc lelo na Congo bo respecter Chili que Kofi Olomide bozo respecter Gazo que Kofi Olomide bozo respecter bana mike que Jibe Mpiana ou Ranson faire égola. Mais faut arrêter. Et comme ni nango. Oh. Oh ezama kama polémique te chali baya chadati te. Oh ezama kama mboka. Congolais nyoso fa participer, surtout ba les jeunes na biso. Kokamwa. Mboke komi koteri musique komi business bo lia na mitula biso ba congolais. Bo benga ga biso lisusu te. Jamais bokoki ko humilier Kofi Olomide. Nyoka longa zawana. Bano ba komi histoire te. Bano ba komi histoire te. Ba Kofi Olomide ba komi histoire. Bon pese titre un ambassadeur pourquoi? Bon pese yango pourquoi? Bon retirer yango. Bon retirer bon koki ko humilier Kofi boete. Toza na guerre na musique ya ba fanatique to suka na musique. Mais ce que komi à niveau komi mutema mabe. Pona nini ko sala Kofi boy. Pona nini ko sala wera ba ko sala ba Jibe boy. Bano ya mike ba poni ba contribuer nini. Ba sali nini na Congo. Ba wera sonana ba chege ba sala désordre. Soki boy bi histoire te. Ba ya ba longola ba conteneur. Wera sona pesa badon. Wera sona kenda bano nyoso ba ngokenda ba goma te. Ba kenda ba goma te Congolais faut tout le matoloba. Bozala posa bo comme ça biso ba combattant. Lelo sa l'événement fait rigoler zanga. Ah bande ko na ngai. Lelo sa l'événement na Congo ba artiste ba sa fierité mboka ba fali ba faire azanga. Ah bien on va mitema mabe. Bon za mitema mabe. Bon retirer passeport na bino bo pesa Kofi Olomide. Kofi Olomide. Ah botika ko yo solo ba Kofi Olomide beta la Rwanda. Ba dialogue na bino ba ministre ba sango ba kenda ki ba uta ko kende Rwanda te. Bo arrêter la bouso banabino. Boza bata sentiment bata munjenju. Boni boy. To vandinier to lo barate bo libo monela batu bo monela bananya. Yo monela Congolais. Mwana kini mwana tongo. Jamais tongo midio mona nga shiona obeto matolo na osengao. Biso to ba vrai guerrier ba soldat to luka. To ko soutenir ba artiste la biso tout. Sans exception. When is a cop is a business? Is a matolo, is a fabriqué. Oh, comment boy? Kofi Olomide zala kite. Mais présence ne zala ki na bakri na ye na album na ye. Brigade ayembi. Where Ranson zala kite bo moni. Evre lobby. Tozoni au Kamanambo kabiso tout. Solidarité, oui, tu as apprécié ce projet, c'est très bien. Mais jusqu'à la bien été. Bah, il n'ose pas encore zang. Si la botte na goma. Si la organisa si toto ayokango. Obuni boyeko. Abotika biloko wana. Ah eza polémique à musique ta mboka. So yela nga polémique à musique na bloqué yo. Ah eza mboka. Jamais Kofi Olomide les gens na koki kozanga. Ba tout bazotambola. Ah toi t'es de Congo Kinshasa Kofi Olomide.
Aujourd'hui, tu as molli céphalie pour passer. Et la fierté, c'est bien bon. Mais c'est l'analyse normale, réfléchir en tant que Congolais. Bon, il va passer cet esprit, boy. Bon, comment va fan, on y a un démon à l'église, boy. Problème, yo, m'tozo comme un problème, mais ça fallait te parler organisation ça m'a bé. Concert, concert solidarité, Congolais. Donc, bino bozo linga fali, nani, inos bien à la tête, confiance à la tête pour la barankina bino musique. Bon, problème à mitou, bino. Batu balo bela maramamboka yo yela biso maramaro swana na balabala ba conflit ba wario na ba goloa. Oye ça maramamboka. Soko ebi pasi te soko yo ndeko na kufa na guerre te eza biso bandeko na biso ba kufa. Yo kasi biso photo ya kolela ka neka ba beti ndeko na ba sali ndeko na ma beba violer. Et kufa li biso voilà te leki to continuer vie parce que mboka marché te. Nana loba ngo je soutiens président de la République Fachi Beton mais soko lo ga ma be na koloba parce que na compatriote na soda. Oh. Bino boso sala événement lelo ba Congolais. Tous à la ini. Na politique na makambo nga na moni wana. Ah bolumba. Bolumba. Na makambo biso to moni ba Congolais. Est-ce que message nini Congolais a capté? Congolais yoki nini kuna? Et comme polémique à musique. C'est normal que Rwanda boya date wana parce que boya bitelinga Rwanda yeba gabi bato baza bata musique bato sentiment. Bato ba lobela makamboka yoso ya makambo ba wario ba golo ba spiritas. Na lobela mama spiritas na lobela ralisu musique te. Na koma ko bundela mboka na ngana che histoire to sololi. Parce que na gagnera rien kuna. Ba misise bele baza bengra ato salelié o vimba mabundi ta. Ba o baza pemé na ba pia ba oni ba na bani. Ba ke ba kayu ba luka ba mbongo na bangoti. Biso pe to luka to bunda to la biso na mbongo te mo mukenza mapesi biso to vivre kaka. Pena o pema. Mandefu bezo bakisa ma santé pe tokos. To futa parler to futa ba assurance. Boka ne luka misala, botika distraction. Oh. Oye za ma mboka. Ngasoki ma mboka yana roloba. Événement boy inonce bi. Azate. Boy sanga raison boziliete. Bope sabiso raison inonce bi ayete. Bope sabiso raison Koffi Olomide ayete. Yaya tapotele nga live partager na omet sabino sima s'il vous plaît na lo banano. Koffi Olomide ayete. Oué ranson ayete. Jibempe Nio Kalongo. Comment batu ba travailler dire bache bateki histoire na musique bazala karate. Et comme il clique moko boy. Toke na logique bande konanga est-ce que faire rigoler na minute akoki ozanga. Na golo te na wario te na la ba vérité. Faire rigoler azangi pourquoi? Bazu était poine. Bazu inosbi te poine. Bazu Koffi te poine. Ezana bato yo batomboli culture. Ministre culture ozap Mama Denise Nzambe na ngai. Mama Denise oza wapi? Fachi Beton. Lo bato bakomosa na bango cop bakozwa kaka mwa projet moko boye bayebi ke moke kobima wana bametre bakwali babimisi mbongo après lobi baarenie bino bamuku bovandi bosepe oyo eza lobe kati mama na prise définition bakangi bino niembesi bayuma bokoma basanu message eza te lobi yebisanga yo kendaki concert o retenir ni na concert wana histoire nino yoki ya Goma. Et là, on vite fait 2 minutes, on vite fait lobby à lobby ligoma. Mais faut arrêter. Faut arrêter. Toi, bah, Congolais, toi, souffrir. Mais ça, me souba, non, bah, ça, na poto, bah, encore ça, la moté. Na kini, on ça, la moté, charisme, maintenant, pia, non, mais poto, il faut ça, là. Au foot, on a collé sa banne. Bota potele nga live ya to solo na ma tsabi botika nga na loba oh nga na moni. Franchement, musique a comme Koufi. À partir de l'élo, na comprendre que musique a comme Koufa kala, musique a comme ba relation, ba business, ba cop. Musique a comme ça musique au biso te ba te betande binande yemande bafle. Elle est là ndundu, rien. Ba chanter ba yemba te ba osale lo côté. Otika biso to vanda. Nous comprenons, ils n'ont sans polémique, batata ba maman, ba yaya, même ministre qui tue, Sorozo Landanga, Conseil Moustamba,
Ce qui est là vraiment. Est-ce que la citation toi na mboka? Innocent bien koki kozang. Bande kolanga tolongo la pole. Nazo senga bino tolongo la no polémique à musique. Toke na logique. Oui déjà les qui venemen les qui. Ba o ba zo koma ba beti ba tu ba 12. Je m'en fous de 12. Je pas ngala la posa na ngote. Mais ngas ko na tuni est-ce que innocent bien koki kozang? Ba tata ba mama. Vrai Congolais innocent bien koki kozang. Ah bande konanga. Bozo tika mo bande kona bino ba kiti saka bango ba humilier bango boye. Donc Chili a qui inosbi. Tam sous Chili histoire à Congo yé bien côté koleka inosbi. Souffrance à guerre yé bien côté. Mais inosbi azate. Ah! Maman nanga. En tout cas botika ko yela kabiso musique à Congo. Oh boy ah te cop na cop. Ah business na business. Jamais. En tout cas ndeko, bosa la ba débat na mbino musique boko tsa sungate. Bosa ba cop na bino bozo sala. Bo appuyer batu ba appuyer to ba taka na miso ba trop. Yango so mona batu musu ba linga te ba artiste musu ba bima. Bo potana na bandule boche ba date bo beta. Bino pe ba artiste boche ba date bo ke na ba promotion ba distraire bino. Tango boko sala ba mpiaka le bango ba bimisi le bino binduki. Bo saka mayele. Bo vanda na bato yo ba mitu ba obule bo cha mayele. Obengi inos bien poli inos bien finga na télé. Afinga mama nani? Boti boy sanga inos bia finga mama mutu. Bomoni inos bia finga mabo benye mpoli afinga nani. Guerre musique o clashanga na musique ngape na beto na musique kina bongo. Inos bia finga mutu te. Boti ka mona batu bomo memse ba charge moko boye. Bomo light maramo bo. Oya maramba musique te. So musique to condamné so ka finga ki meto le bla maramba mboka papa. Ya to le bla maramba mboka. Mais so to ko viva boye te. To ko viva na ba division boyete tokyo sibir makambo te na Congo na biso c'est ba charge moko boye bokomo light maramo bo oya maramba musique te so musique to condamné so ka finga ki meto le bla maramba mboka papa ya to le bla maramba mboka biso to ko viva boyete to ko viva na ba division boyete tokyo sibir makambo te na Congo na biso. Contexte na yo ya ba polémique ngana hakuna te. Ngana ota la réalité, je suis congolais de père et de mère. Tam subino bozala bino ba 50 ba 20 ba 50 ba tuté. Ata ba 25 moko boya botanga nde na Kinshasa. Soto vous mena la gomo za no Rwanda. Et pour comment trafiquer biso boy. Ngana lo betake mwana mboka kino vraiment. Parce qu'ils ont un carambou les obètes dans un toka bande qu'on a dans un nom été. Fait que t'as un anda. T'as porté les live dans un matin sabino tout le monde est libre à Kolobao. Tout ça contre Moutouté bande qu'on a. Message au Congolais qui n'a qui concert à Yelibi ces années. Congolais Yelibi so babeti 12. Congolais Yelibi so ba local. Message au Congolais Yelibi so Congolais Yelibi so. Na mamamboka. T'as la niveau. T'as la niveau. Batamayele. Congolais Yelibiso message ok ah ba beti bango 12 ba loko Congo ta la message Congolais Yelibiso ba tomaele ba intelo ba français belé ta le message Congolais Yelibiso oh jalo nani neti ngaka sono za jalo nani mutalesa ngate mutamemanga na potote na shenga na bana na sa vina na lesa jalo nani boye sanga ngaka sono za jalo nani. Merci Raïssa. Merci DS. Merci pour la fleur na bakado. Na ozaja no nan. Na kenda pas mutute. Na vande shenga. Na ku na se na ka na osala live. Na jalwa nan. Mboke zo kende. En tout cas, les gens ont senga Kofelo Mide. Bon, je la parti prêtre. Nzamba pambolo na o sali na musique à Congo. Ataba tu ba reconnaître yo te Kofelo Mide. To lingote na polémique na musique. Mais oyo yo pesi na Congo. Oyo bazo peso lelo nzambe ye mokayebi. Boka telanga obotinde la Kofelo Mide. Vie tolinga kote biso ba Congolais. Mais nzambe ye moko na mitema batu bayebi oyo sali na musique. Personne papa Wemba. Toyeba ka valeur ba artiste na biso so bakufi. Toyeba ka bango so bakufi boye kolela bango. Boye na bambongo. Mais baza vivant bozo reconnaître bango te.
Bozo reconnaître Koffi Olomide te. Na tena no Koffi. Soki natangi jibe wera bokoloba po wenge, esprit wenge. Na bona nga bokota o wenge, bana wenge bazaka te. Na lobi vérité. Na bo wenge, bana wenge, balinga te, na che wenge te. Na za mutu. Makambo msu Koffi Olomide sala na sepela nango te. Mais nazolo ba vie merci. Nzamba pambola yo. Ou me la vie simanzete. Biso to lobela yo. Vela na mopa opesi na pasi. Na titre za nango ba oki ko humilier obote na mboka wana. Lokumu yo pesa mboka na biso. Bartiste oyo bimisi, bato yo pesa chance. Na pesi yo raison, ozala na motema olimbisa. Ozala mabe no za mutu. Mais ozala na motema olimbisa. Ça fait mal Congolais. Ça fait mal. Ambassadeur Akiti Koffi Olomide. Vraiment. Koffi Olomide. Viens mon pao. Tel est le artiste abimisa. Ah, Congolais a une histoire. Toi, le problème Congolais a une histoire. Congolais a dit valoriser l'artiste. Congolais a dit ça mutu respecter. Tous en a une politesse na biso ya musique, ya guerre à musique. Mais na makambambo kati. Yango zo mona Congolais botami na Kinshasa ki Angola ngole pese chasse na Zangolais pai mai. Akomi na Yangolais abomi histoire bana ba oyeba nini. Ake Côte d'Ivoire o ngana za 50-50 abomi histoire bana ba oyeba histoire te. Na tangi na mutu na Kinshasa to lie na emu yakaye ake Angola avant to kuta na poto pai boni kuma Saudi tabo. Aïe aïe yo mu yakati. Okomi so portugais ndeni. Mawa. Okomi so Angolais ndeni. Mais nso vena ba Angolais nga ango bakoma ka ya wish. Angola wish. Pai mi Angola wish. Bwana zi mama moko boya defi akosi mama. Pasia bande ko na oloba ngo na regret. Nga vraiment etake vrai Congolais na linga Congo na oloba ngo avec regret. Toko koma na niveau te. Bozwa Inosbi, bozwa Koffi Olomide, bozwa Ferregola, ba wera, ba jibe, ba yebi histoire musique, rien. Donc to pesi na biso ba pecho yo, naza contre bango te na oloba vérité. To pesi na biso bango valeur. Yamwa moni musique ba komi ko zonga la musique na biso po ba zwa mwa click moko be ba vandi wana po ba ndeko na biso o bazo uta na Congo ba bimate. Boy tout fera bango. C'est comme ça? Na makambo yo vrai Congolais. Mandeko nanga wato fingi nga frère e bakisela nga lo côté e olongola nga pe lo côté. Bo mesana da ko finga. Na contre mututé. Na lobela barti c'est tout na lobela ka fali na lobela ka ferre. So na lobeli fali bien ba wario ba golo ba obenga nga wario. So na lobeli ferre bien ba golo ba obenga nga nani wario. So lobeli ferre ba azaka goloa. Na loba ngo je suis wenge je resterai toujours wenge. Tant que ba vieux wana baza vivant biso to wali ba ko ya raté et monani. Sali koko. Mwana vraiment na wenga ka complexité, vraiment na wenga panique kate, vraiment na wenga ka poser. Soki A eza lobi A, soki B eza lobi B. Soko monique A na yo ko kite vanda sala live na kwena. Nga siko na ko kumisa faire na ko kumisa fali hérité Fabregas parce que je suis compatriote na Congolais. Ça complexe. Na lobelaka jibe na lobelaka wera mais ba vena nga wenge ba master wenge jamais ba tanga libanda na yamba ba ta fali na yamba ba ta faire ba msu ba déborda ba vena nga ba respectaka nga ba proche ba vie ba lobaka sala boulot na ye. Voilà esprit wenge, état d'esprit, état d'esprit na leke pa mutu te donc inanga eza ya mutu te na kunanga mutu ko futela nga za te. Nazo sala analyse selon état que Congolais. Soko sepelité va là-bas. Vrai non ko vrai jeune à complexé ta solo là, il faut partager avec baninga nao. So li kambeza so na sali mabe ya limbisa simba motema toleka vrai playboy. Jamais na roya na finga rabat na réseau, na ko sala rangote. Nazo lela na tali événement merci, na lobby merci de la présence à batu tout au ba participer. Et ça idée ya bien mais
procédure yaya ekema be makasi siko bino bo pesa nga raison pourquoi Innocent Biazate il faut boyebisa biso mais il faut pourquoi Innocent Biazate pourquoi fallait pour nani faire rigole azate pourquoi Koffi Olomide azate boyebisa biso kasto yeba to yeba raison bazate mboke kei yaya mboka na biso ba traître o eza mama na cop mama na business obi mbongo ebimi wana ay mbongo ebimi mbongo ekoti banoko boleki toko tamsu bato ba pecho ba bengi ka vite fait bazuna bonga tamsu ba transport ba mbo mwa mike mais bakolo masolo bali boya ko diviser musique diviser pour mieux régner c'est ça yango monanit et monani penza ba organisateur na biso vraiment so ba congolais bo sale l'autre côté pour na ba congolais message ezate boy sanga message ni congolais retenir place wana boy sanga message ni congolais retenir message ezate congolais bimi ba beti batu 12 ba loko yango batu ba retenir bango batu ba retenir yaya kocha atena lo ba vérité message ezate message à malonga ezate so yo za fanatique moi je m'emballe frère ngala lo ba vérité na yeli mutu te na lo bela makama musique te na lo bela mboka message na compatriote so bino ba okena on ba guerre à musique je m'emballe bo sala obo sa boloba ngala okena logique confia ko ozanga te bo sanga réseau Koffi Olomide shila leki Koffi nani on dirait mboko batu musu ba komi na droit ko loba batu ba na droit loba te na ndeni donc bino boza na droit monopole ya koloba baninga musu ba loba te oh obi emotion na vandi vraiment na otala na otala vraiment ba raisonnement batu musu bino ba komi ko imposer batu ndenge batu ba revivre donc bino limbo imposer batu ndenge bino bolingi ngana congolais vrai no ko vrai yaya o soli na bien na soli no bien o soli na bien te là-bas na olobe la musique te na olobe la makambo mboka o ngana moni etake congolais na d'accord na ngote comment Koffi akoki ozanga comment Innocent Bia akoki kozanga comment nani weranso na ozanga werazangi brigade boki biloka Koffi na wetale ndenge ningisi e bongo soki présence avia na zalaki yo congolais bozui 12 omoni eloko boye nango eloko boye nango bouti nango kuna yango wana congolais to aye bazui 12 kasi Rwanda beti o 12 falo beta le même date wana ti yo falo beta le même date wana mutamakazi yo ndo lobi 12 falo beta Rwanda na beti yo 12 ala kiso ka leki on esprit mawa eza pasi ogole yo no lemba loso ya no lembi loso te ogolemba na bikedi na ndika merci ndeko nanga bo retenir eloko te ngala lo baka vérité nana mutu ta changa singa na kingo nana mutu ta chelanga munduke oni na lo ba vérité mbo wana mama mboka nanga ngala lo ba mama mboka na lo ba makambo eleki na lo bela ba organisateur pourquoi bazui Koffi Olomide te pourquoi bazui faire rigoler te pourquoi bazui bangote baba congolais te siko bano bazui ah baleki ba artiste bazui te nani na histoire à Congo ya musique à Congo ah c'est que boyebi musique te boti ko discuter boti ko ça ba débat musique ça concert de la haine il y a division mais oui ouais ça ko diviser baninga donc soki oyaza na podium oyo kozalate soki oyaza te oyaza ba jeune ni wana congolais telema congolais tout debout congolais tout la muka mwana tout la muka oyaza mama mboka to koloba soki bo sali makamba bien na musique to ko betelo maboko mais oyaza makamba mboka na biso tango bo che makamba mboka bo che drapeau liboso il faut bo sala makamba ke na ndenga bien il faut bosser la makambe qui est ndenga bien. Yango zo mona artiste msuba yamba bino na ba téléphone te. Ba artiste msuba comme oboya na bango parce que ba comprendre na bango.
Artiste ebele ba comprendre a préférence ana mukena ye moi kwena ya vandine calme. Avandine calme osama comme selo yi. Yana esa ba artiste ba copier te. Oya copier loko moko ki bota nzo ba popelo ki bota na sima Emilio. Après ba tusko ba yeko yembelo ki widi. Tala. Akoma ba J12. Omone lo bokende kozwa concert à 12. Yango wana. Bokende concert à copte. Concert à business. Ya ba maître ba frapper. Yango wana emonani. Oye concert à 12. Babeti bango 12. Babeti concert à 12. Babeti nani 12. Pour ba pesa muta invitation te muta ina ete. Ah, bino boyi manga mkofia sana mboka na. Anzambe na ngai vena ngolo mide vena pekisa ko peko sala ka be misolo yenge te vana na yo à l'aise. Voilà, bon excusez moi na moko olobo kiti s'il vous plaît na sina respect moko to bani na Jonathan Ebo papa nazo ka otokei eza mama ki masa te aya mama mboka la ngai toke la ebi le boa mais la moni émotion makasi message ya concert na kati ya concert un déjà trop banana but ya concert un réussite ezali fond mbongo pona ekene na est ba réussir ngo basali sold out bazwi mbongo na bango ba message ba lexa na kati balaki ba vidéo ba lobeli ba pasi ningi zo leka ba moment ezalaki ba la makamto leka na kaza concert batutu ba yaki wana ba moni batutu be ba yaki ba leli to ba moni ba makamto beli zo leka ba pasi ba na émotion ba yaki wana message ezaki nini pona yo message ezaki nini 30 ans souffrance tous les canons zo leka toujours na est ils ont continué message on moni affiche tena sima makomika ba komi wana et le déjà ils ont le bébé déjà na yo na histoire à Congo message ezali pourquoi Innocent bien était pour sa message parce que il y a za toloba loko la victime parce que il y a Koli na guerre pourquoi Innocent bien était mais quand répondre là contre-temps pour baloba qui on demandé wala artiste ba meke ba contacter ba artiste mtusu parce que contre-temps et pécité fille mora goma zala qui voilà auti goma et la lobby fite yo répondre nga fille à travailler na game c'est normal azala et va faire qui ça va faire qui ça te pourquoi auti goma à travailler na game so yebi ngote c'est que boye bana na yebi game ça lobaki ngo oyebite ngo na oyebso parce que elle travaille avec Gims c'est normal bazoyer c'est quoi pourquoi bazoki mbanza to bien mutu moko avanda na kini kasi oh toujours auti quelque chose ba yete papa na tuni on nous répondre ngana na question Inosbi pourquoi Inosbi a été azui contre temps baloba ki on est bandé ba mission so benga ki Inosbi ye mo ka sali vidéo alo bazui contre temps est-ce qu'il est obligé oh bomo saka na biso bomo biso ba tente hein ba conseil ko to rater mutalo ba fa na ngabo excuser nga par rapport à ça bo à s'excuser et bongo makamba mboka na ye mo ka s'excuser te mais bien fixé tout dans la claire plus de 30 musiciens bazala ki wana bakoki pe osaka concert wana Dadju Fali Gims Youssoufa message elingi le kalango bien oui mais c'est une union solidarité à 3 personnes on a oyo tangi répondre le bongo ba message ba concert auto sala ka le kaka toujours pour ba guerre makame belé succès et c'est là 2-3 musiciens pour lecti message pour connaître pourquoi ba jouer ba musicien belé pour dana début bazwaki ba misote ba musu ba ko zo ba na repêchage kala mingi te oyebi yango très bien yo moko po komela yango zo sekanga ba 12 nani yo kasi to ngo wanga wendo sekati ozo sekati ko c'est yo quand même toujours à la sujet toujours à la sujet toi la sujet concert et l'équipe bien message 2 minutes pour la match abat nous 2 minutes OK non concert et l'équipe bien message qui passé ba musicien obaye ba prester kitoko message qui to ba obaye te prochainement la dernière question s'il te plaît mon frère yo za Congolo koni na Congo na to longola na sentiment que cause la fanatique tam sous za warrior boza golo na ebité oza pe moto sa la musique na histoire eta que ambassadeur a critique Koffi Olomide est-ce ka koki ozanga
akoki ozanga te oui mais akokoza mpe na contre-temps organisateur basolela misie ebele vie redi azalaki vie redi mpe aza pile ya Congo vie redi azalaki ayembi kitoko ombona eya neti ka Kofi en fait na misie ya Congo tokotanga kaka Rambo asali makambo mais vie redi azalaki Fally mpe aza légende Redi aza légende bazalaki makambo bozoloba bozoyeba histoire ya musique ya Congo ou bien musique ya Congo ngobino bobandisa on a 2005 succès ko bana ko yema na 86 na ba donc sobe bano yema elobi ka te il faut dans l'événement nyonso succès on appelle la contre non ba to bobandi musique siko faut boza na événement bato ba construire histoire bolongola ba on a histoire na événement boy c'est ça pour na yo mais succès est-ce que si li ils a liboso ya sukata et continue. Ah, beaucoup mkombo sozanga. Succès et que continue. Merci beaucoup mon frère. Merci. Ouais. Merci. Tapotez live s'il vous plaît mes amis. Tozo yamba moko. Tozo yamba moko s'il vous plaît. Papa so yelinga ko swana na kicho na yo ko kutute mama ko okiti. Na matsa mutu moko. Ya mama mboka ya mama na bino te onga golwa onga wario. Bonjour, Succès. Bonjour. Yo changer sous compte, ce matin on a faux compte. Ba bettinga prise, faut comprendre ba bettinga prise. Je vais affecter te bito da communauté mo ba affecter quoi. Au ministre de l'Intérieur culturel toujours, na changer quantité mais aux amis mon compte deuxième chaîne mo ba bandika siga. Les amis qui vous abonner mais voilà quoi. Merci beaucoup na émission. S'il vous plaît live nga ezama ba golote ba wariote sala analyse par rapport. Wana ko t'enquête ngana zana casquette wana ina NCTV et tak ministre de l'Intérieur culturel na yena casquette ya congolais, tak congolais. Voilà. Na ina casquette ya bende la mboka ya langue ya mboka oyo ya musique ba tabule batika balumu ba plutôt ba papa batika o ba beta rumba wana o demande autant ba Koffi Olomide ba Wekason ba JB Piana papa na esenga passe na mutema tant que ministre d'abord nazali tant que ministre de l'Intérieur nazali esenga passe makasi pona nini na mona ka ba événement sala makana ba Nigeria et sala na ba États-Unis na ba Angleterre ba sanganaka to mona ba misimu ba sangani pour likambo ya mboka balati langue ya mboka bende la mboka que ça soit pas polémique na bango na États-Unis na Nigeria to mona na Nigeria wana mais Congo na ba gate so ya ba kisi na bango po ngandi de bona la pimba la moko na musique so vérité ba musique a donné bité so ba kisi na bango de chaka ke e comme tina moi ke wana moile kana nzela nanga ezate tandis que bozo bebisa culture ya mboka na bino bozo bebisa culture ya musique na bino papa soit disant producteur na bitu na est-ce que producteur wana alaki chinois ou c'est un producteur congolais c'est un chinois pour tant ça histoire na Congo te tant mo soyebi histoire na Congo te producteur wana batu wana et puis kotala ngota ke congolais que les ali papa tika na loba pas na matre mission pour loba pour na pesa mese Congo yo ka bakamuna loba clique à bilongito so mona wana majorité eza lycée bo sangana likelema moko boye batata moko ba enkoni moko basangana wana sudu nana enkoni moko basangana wana basala clique na bango bali ba Congo na buzoba na bango wana basala musique na bango buzoba na bango de basala ba na bango mais ba mema drapeau Congo te na kata connerie na bango bosala ba clique na bino na ba na poto na bino bo mesana na ba maison na bino ba secte na bino bozana ngo mais bo tia drapeau Congo te so bo tia drapeau Congo bo ko sentir que Congo ezana bato ba traça nzela pour na rumba odemba ba Koffi Olomide wana baza ba baouba musique na biso ba Wekason ba baouba musique na biso soki ezali na États-Unis na je crois soirée wana les soirée moko ya message moko incroyable ba yeli biso ba mama moko ba lati maputa bato binisa ba fesse na yebite na Goma wana so ba mama ngo nzamba lola nzamba quelle abomination un grand Congo bafoué par un inconnu artiste inconnu matalana ako même so drapeau mboka na biso ba connerie na ye mon frère. Et ça n'a un père à Yemba Banzembo et le gouvernement wana. Et ça qui wapi. Gaz ma wota Banzembo sexe à Yemba gaz ma wota Banzembo nin. Un père à Yemba Banzembo te a biso jeunesse congolaise la musa biso un père boche un père wapi. Boche innocent wapi. Bon ils un petit groupe lokola un père. Papa, et ça qui mona potote pour bango to ba bleda ba tata na bango ba uta Congo. Babi histoire tamsa Congo te biso uta Congo te bi passa Congo ndenge sabaka. Te bi passa est ndenge zaleli. Papa tout va bête mission papa message ko desa ko douter pour message le kinangote ba ko bête banza bolingo na bango ba chéri na bango kuna na kati ya moma ya guerre papa to raté occasion ko laksa monde entier moi j'ai des potes ici en Suisse j'ai des potes oyo baza ko regretter Congo bozui opportunité message ko ma capter dans monde entier message ko ma capter dans monde entier papa ba moni biso do ba ventrier ba anzamba lola ali ko amina bango ita siko 1 minute pona mataba mutu mususu moko pona chité na ngai na lobi clair pourtant ils ont mité na mukie
ezali click elemba ya click ilongi wana na ba producteur na bango ba Charles Tabo bato wato yebi bango mais image ya Congo ko ba mi na salité boya boye tozawa ko ba mi image ya Congo na salité wana tozala. Merci beaucoup papa na ngai. Merci beaucoup. Merci. Ah, moi la liberté d'expression, tout le monde est libre à Roloba. Ah ouais, malakata mutu parole t'es pas de refinga. Voilà. Soyez ou une complication au kiti. Voilà. Tapotez live s'il vous plaît mes amis, tapotez, partagez. Bonjour à tout le monde. Bonjour maman. Kassongo, ça va hein? Ouais. C'est Octavie Bilaka. Kassongo, el bosso dans la makambo jolo bate, la sengla na frère wa Ocholeka. Nzambalo la Alimbisaï. S'il vous plaît, live nanga. Ezali kamba ofinga te. S'il vous plaît. Na yo ki ofinga te la finga te Kassongo yebi. Ngaso Alimbisaï pour le maman boko j'étais là. S'il vous plaît. Voilà la kati na longwana. Maman solo bisunga kitisi ona. Na longwana. Oko kitano nga c'est pas grave. Mais association eza ya mnini te ya mama beto basi ezala ki wana. Fa yo ka pourquoi na Allô, papa. Allô, maman. Bonjour. Bonjour. Ndenge komisi la bisalo. Ah, na chanjo ebinga bien. On a ebioté, maman. On a la émission live, on a ebioté. On a ebinga. Et na ebité, maman. Na kende kana lubaka na matipo na luba papa. Luba, maman. En tout cas, ça fait mal au cœur, hein, comme on a babilo kwa boizo les capons na mboka na biso. So il fallait pas basser le concert, fallait batika parce que on a un monde concert, on a un message au bon ba transmettre pour le monde entier, ba que Congo na biso za na situation boeza ni na mo na ngote parce que ce qu'ils ont fait là, ba ça na ba connerie message ni ba memeli biso, message ni ba tikel biso, ba tikel au côté. Ezali kambo soko sala concerné pays mobimba mboka mobimba bo sala ngote kaka pona ba o na o bayoka na te no bo tika no ba biloko wana mupandi bo ya to bunda pona mboka na biso sto lata drapeau mboka eza biloko mususu to tika no ba rando wana inutile à côté to se battre pona pays mboka ezokende pona makambo yo mboka na biso ba bundisa biso pona ba makambo yo même ba artiste na biso mboka boza sérieux te boza la sérieux. Hein? Bino boko memela biso message partout. Mais bosa ka ba aventure. Ya passe makas papa Kassongo. Ba sangisa ba JB, ba wera, ba kofi wana. Ba repesa message ba impère. Eh. Merci beaucoup. Boss kizema na matsa moko hein? Na matsa moko pour na lingite ambrie zala na live. Tout le monde nga eza analyse nanga voilà. Bonjour maman. Bonjour mon frère, c'est sa chance. Venga maman. Je n'aurais vu maman bimi wana moi si wana. Ah, c'est sa chance blessing. Maintenant que voit moi si place wana. Non, ezanga moko. Pardon. OK. Bimbi sande kona ngamu no rebeti libagu ya tokei. OK. Tu sais succès, mon problème tozana ngo na Congo. Ezaki opportunité à bien, mais bazaki na message te. Il a fallu s'inspirer na ba conseil moko nani. Arkeli, asala union ya ba musicien pour basa la chanson moko boy. À Goma, mon frère, à Goma nous avons beaucoup plus de 50 musiciens. Est-ce que bazanga qui attend musicien moko à part parce que innocent balume ba inaye. Tout est à part. Bazanga attend musicien moko na Goma. Nous avons des enfants. Ba accompagner ta bana mike. OK, balanga ki bazwa ta bana ya poto. Basali moi message moko boy balati même ba uniforme même ba drapeau ya Congo ba lancer message. Il n'y a pas concert sans message. Hein? C'est comme si ils a concert à business mon frère. Ils a qui concert à business. Bango bazaki bazo koti sambongo. Imaginez tous les musiciens. Message ni musicien moko apesi musicien. Apesi na public. Exacté. Hein? Les wera za la chanson ya guerre. Fali aza la même chanson ya guerre. Stop la guerre. Pourquoi chanson na yemba ki angote? Mais nous chante des chansons d'amour. Eh? Stop la guerre. Eza chanson moko eza populaire na monde entier. Stop la guerre. Pourquoi ayemba ki angote? Omoni uksikise. Mwana mutu asi alia na diable. Abanga kakoyebisa diable ba vérité ebele.
Bango nyonso bazolia na nzungu ya diable. C'est pour cela que bazo banga koyebisa diable ba vérité. Ba yebisa on eza ba mascarade. Bazo ko sabiso. Mais eloko bazo la kisake monde entier ba kopesa biso chance nini. Ba ko prendre biso au sérieux sur base de quoi? Nous sommes des inconscients. Basunga ka inconscient mon frère. Ba yebisa biso vérité. Mbongo ebini ezaka ba click na bango mon frère. Si on a la question mona tuna vokita pourquoi Koffi Olomide azate Inos Biazate na kaka deux personnes on a. Mon frère c'est parce que bazana ba conflit le on moni concert oyo concert toko tali concert wana ezaki ya fali ba kosi kaka batu kaka na drapeau ya Congo. Il ne faut jamais jouer avec les drapeaux parce que fali ezaki lokola concert ya fali. Wana na oza d'accord na yoti. Côté wana il faut mon organisateur. C'est comme biso photo comme poser ma question. Pourquoi bato basali nzela neti ba Koffi Olomide bazate ba Inos Bi? Pourquoi ngana olela Inos Bi? Inos Bi aza moto yo akoli na guerre. Aza Inos Bi aza moto ya memi. Moi message moko moi histoire moko bo même il y a 10 minutes, 15 minutes pour na mboka na biso en tout cas fallait ba Inos Bi wana bazala. Soki to kei soki to kepe to zongi ba we raso il faut pas bazala nandeka mabeti mais shikonga na tuni pourquoi bato wana ba se retrouver tena pese exemple naoka ki soki voit seda ya mado naoka ki nani to pesa par exemple brigade naza contre yete brigade na Koffi na niveau malinga zala wana to qu'est-ce qu'on a logique mon frère même King Alesh aza muto akisangani bana na kena na ba grand po ba okutu na roya kozala côté qui sangani tam so bato bakoma ba propos tribal oh po aza Moswahili po aza Moluba po aza bo natiko na kewana te na tunika Koffi Olomide et puis bo pese titre ambassadeur siko ambassadeur ngaza te bo pese la ini bo récupérer ngo c'est tout bo récupérer ngo si c'est désordre et bandit kaka na gouvernement toza na ba traite ba ngaza ka désordre et bandit kaka en place financement bandaki c'est tout soki muto e baby mon frère nzoto mo bimbe kozana pasi. Merci beaucoup. Oui. Voilà. Bon, excusez moi na yamba moko po na zo pona te oga na dodi o mati o lobi okiti mosusu pa lobi to okay. Alobi ni. Alobi asola na mama bango bayoka. Yo siko zo beta no masolo na chéri biso to matiso na live ndeko na ngata yo bo. Mama bango le kai l'école. Oto kasine ngo zo tonga. Ona? Zo tonga. Zo. Lelo. Mama bango le kai l'école. S'il te plaît. Je comprends. Ça le n'est pas comme on est. Il n'y a pas d'espace là-bas. Il n'y a pas d'espace. Tapotez live s'il vous plaît mes amis, tapotez. Des côtés à moi rapide, tout le monde à l'eau. Ah, mon tenir sur quoi là? Oui, allô? Ouais, bonjour Sixé. Bonjour mon frère, toujours au na linga la lobaka au moins de lobi Koffi awozanga te na ebité soki na album a Koffi boyoka nzembo elelo so boyoki nzembo wana bo comprendre que awozanga te wera so na sala nzembo pour la Congo awozanga te Inos Bi ndenge lobi kaka za originaire ya esa Goma Viva Guerre awozanga te déjà ba frapper déjà groupe somona za ba frapper na ba ministre ya communication eza groupe ba frapper ba bisi mbongo na gouvernement ba ni tout ça comment nango ba cop le beau kama ko te déjà nango cop ba bisi mbongo parce que so ni mbongo na ba ozora na gouvernement pe bimisa ki RTNC ba tseki yango en direct et tout ça donc mbongo bimi ba frapper ba balak na bango eza cop c'est tout parce que ba tête d'affiche wala ba ngaba zanga te ba ngaba message sur ne bolobi kaka ambassadeur ni ambassadeur ya Rozanga. Ambassadeur, les ambassadeurs de la paix et les ambassadeurs Banomaki. Message, qu'on fait un hôtel dans le podium, on appelle ce message, le monde peut me capter. Par rapport à la Moussouana. À discours, à lobby, tout ça, tout le monde a confié dans l'émission à Beta Biloko. Mais bon, Congo, c'est Congo, c'est un est-ce que vous avez
concert ezalaki en direct oyebi bato mosusu to bando yemba RFI TV5 bazwaki bango te boyebi yango est-ce boyebi yango oui kasi eza biloko bafrapper ngaye Congo mawa trop biloko bafrapper yango mona nga na baki ma musique vraiment bokosana nga biloko bafrapper parce que bato mosusu bazala bako jamais kozanga jamais basala banzembo mpona bakongo basala banzembo oyoki vraiment message ezoleka mais baboyi kaka clique ya bato banini tout ça tokoloba te boye toyebi na biso makambo ndenge ezali ok merci beaucoup papa merci tapotele nga live s'il vous plaît mes amis ouais. Boss qui s'est ngana o matsa moko bona matsakata dede po to loba moko ça la bien voilà na ngina lobelo moko bande ko nanga auto sola ka bien nga so na sala analyse nanga botika na sala analyse nanga nga ga mutema mabete na yako remarquer ça batu musuto sola ka très bien mais bana bilo mo basala ka sisi na ba voice na bino mais le na un grand garçon père de famille responsable encore postant on a réseaux sociaux na publié à mututé na enregistré à mututé na tambola sko vrai na lo bango na live nanga soko ebo za na numéro nanga to sola bien za na respect nanga so na pesa au numéro c'est que na considéra yo mais ngezana batu musubo sola na ba onta musuba linganga ba oyebsa nga ndeko omoni buto muto za mayele s'il vous plaît na lo bango na live nanga so na respectako yo respecta ngo za numéro nanga tozala na ba respect moko mutuel na pire esprit pour la zui ba voix ba te belé ba message ba te belé OK tonganga OK betanga bakati cc mais ezongelanga mais ce que tellement na père de famille responsable na âge nanga na ya tourner na ça ba tunisa na sala ba jeune te so bino bo mesala sa biloko na ba lo baki ngasko ba jeune le kati na mukolo tamso kasana na 40 te na fuma mukolo na koli déjà awa ya mama mboka na loba mama mboka soki na sola kono bien oke na cc obeta yebake tamso mutu moko solani tamso ta parenté tamso ta ba ndeko bato ana boya mutu na yo na zama yele dana lobi yango ko ya ko tuna ngate na privé ko benga ngape to ave yokinité o petsa ngokinité na lobby déjà na pire esprit. Bon, nous allons vraiment très bref par rapport à sujet où il y a les développés. C'est vraiment très important où ils ont touché l'issonio sur le combat congolais. Et d'abord, il faut dire quelques points. On va mettre en place quelques points. Point Liboso, de Ronanga. Il faut dire que musique pour les congolais, ils ont un terme politique, ils ont soft power. Donc, ils ont soft power, ils ont façon de casse dans le monde entier. À travers la musique Nabiso. Il y a des puissances Nabiso. Et il faut plutôt que Mboka Nabiso, en tout cas l'année prochaine, en tout cas, totaliser 30 ans. 30 ans où ils ont passé dans la situation où il y a toujours Bundela, où il y a soit guerre, il y a génocide Nabiso congolais. Et il faut toujours. S'il vous plaît, Bande Kotoana, c'est beau tapoter dans live Kotozo Maïtsabino, s'il vous plaît. Moi, vraiment, tout le monde a roloba. Si on pose un contre, ma propos n'a pas de souci, de partager, mais. Na lingaka ndete muta matela mutu tika sala analyse na yo ndenge ndeko azosala yaye ko matela nde mutu te oya ko contredire mutu soko za contre ba propos bato wana zalande na sala nde analyse na yo osali analyse selon yo monaki o retenir nini ndeko continuer na rappeler bato musu pona mo ba commentaire wana toke écoutez. OK papa nanga donc et là vraiment na yo mettre la CT mingi par rapport à événement de Kael Lobby et ça événement oyo photo e bango ensemble na série de copies au ko rappeler plusieurs fois photo e bango que ezaki déjà reporté ezaki na date na ezaki prévu et date o ezaki prévu et ça là qui pression à niveau ba lobby rwandais. Le lobbying rwandais ça qui pressionne l'autorité française pour changer date du concert rwanda. Alors na mitu ya ba rwandais wana
qu'est-ce qui on est qui na mito ba rwandais qui concert au ngezala et loko qui booster mouvement contre le génocide, situation de cas agression il y a Rwanda vers le Congo. Donc force au concert aux Akinango. Donc et c'est là que lobby rwandais et ningana ki ba banga ki que ba non so ba congolais ba lobeli mboka na bango ba yembi po na mboka na bango biso to sambwe ba ye ba c'est l'effort ba changer biso date ya concert wana. Mais malheureusement on a encore perdu une occasion pour entrer dans l'histoire de cette nation. Ba musicien na biso, ba organisateur na biso, ba perdre chance ya kota na porte ya munene na histoire ya mboka na biso parce que musique o wana papa nanga tozotanga ba ndona biso ba Inos Bi ba Ferregola ba consort mais papa toza ba musicien ba chango bal toza ba musicien engagé des gens qui pouvaient porter oui toza na côté na biso to na ambiance oui cette partie pouvait aussi exister et nous à l'attendre dans second plan mais fa ki non ba grand o wana ba zo représenter ba passer message parce que nous on a pour être sincère nga Nathalie va partir au concert wana mingi na moi nga pe partir nti oui c'est vrai il faut récolter fonds ya opesa bande ko ba ki bunda na guerre c'est bien mais quel est le message bande ko na biso ou soit bana o ya biso ba botami na Europe ou bazana culture européenne wana ba koki ko zonga na mutuke mboka na biso to na génocide to na génocide pour les Congolais génocide à Congolais pour des questions économiques. Qu'est-ce que bande bana wana o bazaki bande ko na biso bazaki na kati ya esika wana babimi na ona mutu te